Merci beaucoup, chers internautes. Merci na bayi banso bamesana kolanda actu politique. Ça fait presque 5 jours on a causé Stéphane T, puisque nous autres nous ça va qui mais quand même je suis là en force. Dans le bel belé beaucoup mais il y a tellement mingi beaucoup ni na question belé. Je suis là pour vous et je vais répondre à la question belé. Nazara la personne a retourné bonne émission vraiment belé. On a répondre à Makambo Ebele. Alors vous allez aimer Makambo Ndinga sur les cas. Namboka na biso Makambo zali kotambola te. Toko lobela likambo oyo etali ministre Sakom. Ministre Sakom ya micho oyo ache Félix Tembe. Aza soutenir na caméra ache Félix Tembe. A commissi Félix papier tozoy baté pona nini. Nani azope a commissi ministre Sakom bi Nzambe. Donc, sur les Kamboka, il y a des étudiants qui ont message que le puis c'est batoyer des personnes qui ont bakayé c'est une chose si ma Kamboana na évité. Ma Kamboza est belé tout le monde lelo. Et puis à la lire au fond des choses, est-ce que en 2023 IDPS a soutenir caméra to ikozala ndenge mituna na tuna lelo de konabiso Stallone. Mbote ndeko journaliste. Bureau noir. Bureau sur béret noir ba. Béret noir. Beaucoup de hein? Bonne année, Nayo. C'est année la première fois que je suis Itando. Nayo. Namutu Nayo Tuningaï. Nada d'abord béret noir. Objectif 2023, Fati président. Mais beaucoup de bon, c'est bon. Comment on a Sakombi a défié Félix Tshisekedi et Félix a commis pasteur azo kokako diriger Mokate. Neko oyebike tout ça na kanda. Tout ça komona ke bambuna na biso ba se multiplier ba stratégie pour nous président de la République. Ba koti même na balien na biso. To komi na combat de loin corps à corps. Donc, le président Fati a commis vivre. Au côté que bien que tant que le ministre Nyon soit na zongo pour la formation, mon conjamboka na clôture nango a cela qui na bango pour nous faire bango que ministre mon côté a arrêté ministériel pour la ni permutation ni économie titre au conseil des ministres pour en débattre yango. Mais boni na bozongi ministre des affaires foncières ou abengi Sakombi Molendo ministre wana a s'entêté alobi ye Félix akoloba wana ye azali nani tomonaki ministre ya Bodefait itilelo depuis aponaki bato bakende na bashekamini basalaki te asalaki bango nini. Oui, mais c'est impuissant, c'est Azam pasteur. Yokana président Félix Sakombi pasteur, c'est ça le ministre wana a mesure lix ya koyokana pona ye chef na ye ezali nde Ilukamba, chef na ye ezali nde Kamere, chef na ye ezali Nehemi, chef na ye la Jeannette. Bayokani groupe ya bato wana babimisi barrêté. Oyebi lelo na administration sur l'état moi bokabo les ali coalition ko les ali FCZ atana moi batuna ya recommandation PKH bazana batuna ongo ya recommandation mais totali na kati ya arrêté 018 ya ministre ya 2020 ya ministre Sakombi tout ça kotala ke à répartir la circonscription sur une foncière sans contenir compte na IDPS, sans contenir compte na chef de l'État.
La circonscription, nous sommes en circonscription ni nini. À Salinini concrètement. Tomoni akamati gâteau batie na mesa. D'abord, avec na ningisa te ya ko misarete wana pour ezaki loko o ezaki tete na niveau ya conseil des ministres. Mais ba bengani na ndenge ya famille a privilégié kaka bato ya FCC na bato ya INC. Akamati na limité ilukamba apesi mutu na ye. Ilukamba o ya FCC. Akena lukunga na gombe kuna akamati ndeko ya Nehemi apesi FCC toujours. Akena monga fula Janet batindi moto ya ye batie kuna. Akamati bato ya yenze atindi bamona basele babisika ike mais IDPS. Mais abozali que fief ya limité, il a dit fief ya président de la République. Parce que le président de la République a outil. Mais boni ndeko a costé la manko. Na ko biso ke na niveau même ya parti ba kamata ke ba liste oye ya ba recommander ya IDPS ba ke kotinde la molendo abi te bino ko besoin ki président de la République vous a sous na droit mon côté. Donc voilà IDPS a son président de la République donc vous a sous na droit te. Si je comprends bien, tu as INC vérité à pouvoir. Et ça pouvoir, Victor Kamé a dit qu'on négocie pas Joseph Kabila. Yango, Bazomo n'a bien beaucoup tout le temps. L'épisode de Monique Moumona n'a biso. Tu as dit que Izali Kabila, tout le monde qui est dans la musique FCC, Ndokande, Izali, Ndeko Kamé. Munguna na bino ezala Kabila Kabila ndem tapesi bino pouvoir akuzala Munguna Kabila akoki kopesa biso pouvoir te en aucun jour apesi bino pouvoir la preuve ne ke batuna ye na bato ya camera bazo coincer bino bozo kokate na lobi boy il faut bandeko balanda biso malamu Kabila en aucun jour apesa biso pouvoir mais Kabila na moi tant o bapesa ki ye ezalaki ne na ye po ato sa maïzo kokoma na kati ya constitution eux lobby après sous un mandat il faut organiser ba élection toboité yango nda organiser élection mais non et là cadeau te o muta kamata vandi bo abimisi eloko na libenga na ekolo ke Fati zwa non na kota la siko oyo salemi ministre oyo Félix andima kombo le ba pesa liste paya ilunga ilunkam azo kota e doute c'est-à-dire qu'il a dit que il ne représente pas quelque chose. Non, non. Ils allaient dans le lingue wanati. Le lingue ils allaient que bato mingi oyo bakoti na kata gouvernement oyo. Oui. Okola ba mesana kana président de la République. Okola ba na poto na ba diaspora na bango wana. Ta musuzu na mo place ya mo kopo. Ne bazo ko toujours président lokola bongo. Yango wana Félix Azoko kata so diriger mboka na ndenga diaspora. Je crois que le président Alobaki a sengaki que Mbappé ça est temps. Tant on a en 2020, Alobaki tant tout en 2020 des années année à action. Sans qu'on détermine il s'agit de quelle action ti. Lelo oyo na lobakango très bien. Président Fati ngana bagre ada elilingi ya pamba. Na kati na ye incarnation ya président Tshisekedi. Mais en 2021, na 2021, azolata sikoyo papa na ye na kati na ye. Soki ezalaka Tshisekedi mbele tozomona buso ba ozala na RDC. Non non, papa, il faut koyeba ke pouvoir oyo tozwi yango na circonstance. O bakabeli bino. Non non, c'est un peu ça. Biso tozwaki présidence de la République, c'est un fait normal to perdre na niveau ya législative. Yango Monique, moi makambo. Mais ça prouve que l'IDPS c'est un parti mal organisé et qui n'a pas été sur terrain avec des gros calibres pour ça la comme c'est non boyebi que lorsque va organiser une élection ba grand tricher ne va sur le terrain. Ils allaient ba résultat oyo FCC à travers Kabila na bananga nyoso basala ki que okola totali badali majoritaire il faut ba falsifier ba résultat pour ba tomoni lettre moko oyo yo komeli président de la République na so bate camarade na yo o komeli lisusu
ba entité mususu nazo ebate okomini na lettre on appelle ozo senga nini pour na sakomi comme la présidente de la République et l'obité que vous avez la camarade naïe et dans la carte il y a droit na biso soki to moni likambo ya mabe to côté les melango to côté melango na nzela ya manifestation na nzela makomami au président de la République va ko komele pe lettre ouverte et dans les garanties toujours na carte ya constitution to komini to ebisi mokonzi ya mboka que boni décision na yo un ministre oyo awuti pe na kati ya cash oyo autorité morale na ye ezali directeur de cabinet na yo azali koboya kotosama ye oyo olobi tomoni ezali acte ya rébellion et maintenant yango tosengi na ye que président de la République étant que garant ya bon fonctionnement ya ba institution a retiré arrêté na ye wana. Est-ce que c'est le président qui va retirer l'arrêté à ministre? Non, à Kosenga, le premier ministre, Ayebisa ministre, a retiré Yango. Est-ce que vous voyez que le premier ministre, il a dit que selon eux, qui a dit que c'est Toyebi azosala oyo azolanda président. Toyebi mabe nyonso, toyebi bafanti nyonso ne ozosalema. Président de la République azali pe na ba droit o ezoko constitution ezoko senga na ye. Akoki ko lo appelle le ministre wana akede. Soki premier ministre aboyi que ministre wana alongwa, le président de la République a droit à forcer le premier ministre à déposer démission na ye. Oh, il y a Joseph Kabila. Non, il y a Joseph Kabila. Le premier ministre c'est Joseph Kabila. Et il y a la République. Voilà Joseph Kabila. Oui, que Bino Babéré noir et que vous aurez rêvé non. Mais c'est Joseph Kabila qui dirige ce pays. Non, Kabila a dirigé Mbogoté. Père Kotika a dirigé Mbogoté. Kabila pour naïe c'était un sénateur à vie. Où la constitution est garantie. C'est là ce qu'on a sur nous. Tu continues dans le gouvernement. Dans le gouvernement, tout le monde qui a dossier qui tambola, il y a des simbutu dans la province. Le gouverneur est bien dans la province. Où il en harmonie na FCCT, où il y a des bango. Alors, maintenant, c'est le vice-premier ministre à charge intérim qui parle au gouverneur. Mais aujourd'hui, il Kamba a l'ongoli vice-premier ministre à charge intérim na pouvoir wana après si on a pouvoir il y a ministre de la justice tout nda a lobi convoquer batouana baya oyo ba ko sanctionner bango pourquoi parce que batouana bazana bazote la maîtrise ya FCC ozomona te que c'est Kabila la batouana mutu bazo diriger ndeko oyebi que soulever sur ce point na ebeka ka photo comme place wana oh mais il y a ngana ça il faut ko yebelo komoko les lots d'abord il nous kamba au cowboy fatigué oyebi que à chaque fois ala la kane bapungi il nous kamba ala la bapungi oui c'est un cowboy fatigué. OK Mutuana a commis ko lakisa au vu de tout le monde que yeba ordre ya zwaka et udana kinagati à comprendre c'est quoi la chef de l'état au monde c'est quoi qui place la ça que c'est quand même voilà merci tu as compris mais je ne pense pas que ce qu'on le bien dans sens wana est-ce que vision oyo yaza na ngoza programme ya chef de l'état tikana na sisa na yebike bino nyonso oboda ya féodé na kata FCC biso ba journaliste to comme ba FCC to yebi bino déjà ce qui bozo ko kata to lobate non yo kanga ina na ko ebisa ko voilà vas-y et loko ilukamba asali accueilli libanda parce que président de la République a essayé de bango kuna na zongo a bisi bango ke na botika ba tendance na bino toujours ça la République toujours ça la parti politique té la plateforme té mais boni ndeko wana attribution aux ezali territorial auto ebike c'est le vice-premier ministre de l'intérieur Mouta Chapotarango alongoli pouvoir wana akeko pesa ngo na maboko ya ministre de la justice. Est-ce que natangu ya Kabila toyebi eloko nini oyo Boshab asalaki avec Alex Kandi toyebi eloko nini nani Shadari asalaki
na ministre na gouverneur ya Équateur, gouverneur ya Katanga. Mais lelo hier premier ministre agenda kolongola yango elakisi koloba ke non okola bato wana bazali sous na contrôle na bango te ya FCC ba gouverneur wana il faut donc tinda ngo toujours kaka mutu na biso ya FCC asa nini a contrôler yango. Mais tout le but est illégal. Oh, nous sommes en train de se parce que le ministre intérieur a intériné des bêtises. Ce sont des bêtises. Il y a un moment à la limite de la carte c'est le chef de l'État. Pasteur. Non, non. Mais c'est le président. Ah. Kanizananou, à l'époque, il y a Mobutu Maréchal. Etienne Tshisekedi oyo azalaki papa na yo baposition ya bande kozwa vie la vie ya Mobutu il est encore jeune ndenge yokotali jeune te ya sa jeune te biso toza kotala mingi 50 quelle cause la jeune toza komona yo ndeko âge ya jeunesse ezoketi na 70 ans nayebi sur te président sa jeune te président sa moko azali jeune ndeko Félix Antoine Tshisekedi koyokisa komba papa na yo soni te telemela ndenge Tshisekedi abane kotelemela baprésident nyonso ya mboka oyo. Mais yo sikoyo ozali président comment un premier ministre oaza na pouvoir te devant yo ata babiki ezali bafonction de collaboration mais yo nde garant de la nation parce que après 5 ans bilan yo ne représente yango. J'ai l'impression que l'UDPS reste un parti le plus médiocre, qui n'a pas de vertu, qui n'a pas même idée à gérer. Donc, l'UDPS, c'est maintenant que tu vas te maquiller les pambes, mais un parti incapable. Mais oui, incapable. Parce que nous avons des gens. On ne comprend rien. Non, non, nous avons des gens. À la personne d'être, il y a président Aïe, Jean-Marc Kaboun. On a toujours pour garder position et tiens Tshisekedi. Pour voir la secrétaire général. Non, non, papa. Aux autres monde dans la réunion, il y a pas président, il y a conférence des présidents, il y a assemblée. À tel ennemi, à claquer porte, pour avoir savoir que Makambo bozo ça là. Ngala vous avez d'accord. Voilà un homme. Mais président de la République, il faut comprendre pourquoi. Azali le président de tout le monde. Azali comme à la limite, il y aura un moment où à cause de la position. Oye que papa, nandako, ce qui va n'a pas de podana. Avant de battre que moi l'immo na souka. Avant la porte de la haute et qu'on va la toka monique est débordé. À ce moment-là, papa coacha ordre. Je crois que d'ici là, ordre est coacha. Il y a moi dans 5 minutes à présent de la République. Dis-moi, tout ça dans le désordre. Oui. Désordre, ça non. Au moment que moi, 11 mois, 12 mois, au côté, il y a qui il y a récréation. Mais récréation ici. Tout côté, ce qu'on a né, il y a action. Donc, moi, il y a récréation. Le président va frapper tout le monde. Sans distinction. Mais il y a aussi un ça combi, à défier. Non, non, ça combi. Ça combi à défier. À retirer un mot, dès qu'on a émission, à retirer un mot. Au début, ça comme le qu'on y a salé. L'obé a béni ici, conservateur rapide pour la notification à Bango, Basalanino, remise et reprise de l'eau. Mais tout le but que le président de la République a dans le ça y est. Après qu'on soit décision dans le Moussika. Dans la minute, le président a informé dans la Mounios. Puis il a dit que la restriction à Makamouane. Attends, il va remise et reprise. Le président a dit que dernièrement, ils ont revenu à chef de l'État. Bande Konabansi, Bozoyoka, Maye Mazali Kolekarambo Kanabiso, l'UDPS a le preuve, mais l'UDPS n'arrive pas à faire quelque chose dans ce pays. L'UDPS l'UDPS a salé déjà dans 11 mois, Biloko va président Mingi Batire Kosala pendant le mandat na bango. L'UDPS a la question qu'un ministre peut bloquer le président de la République. C'est l'UDPS. Il n'a jamais vu dans ce cabine. C'est ça, non? Coalition. Ah, on est comme une coalition. Voilà, vous avez compris que l'UDPS c'est un parti où les gens qui misent dans le côté les mélanges. Pour baser au côté. l'UDPS est toujours dans Zela, tant on y a oyo, ma bête allait pour nous dans Zela. Tout le Cambo, il y a une kin. l'UDPS
Ah, toujours ba boye bana basi bazola la libanda na se ya mbula. Il dépasse au pouvoir. Ah, toujours ba boye batu bavandaka na Goma, batu bavandaka na Cameroun, o ba ki kotanga na Kinshasa bazana balabala. Il dépasse au pouvoir. Inutile nani azali sima ya makambo nyonso wana. Il dépasse incapable. Il y a que gérer mboka, et que trouver solution pour les étudiants. Ndeko, nako episode d'abord IDPS aza ko gérer mboka te. IDPS fait quoi? Oui. Non, c'est le parti au pouvoir. Mais ce n'est pas que IDPS ne gérer mboka. Nous avons un président Oyo Lelo Oyo azali sans couleur politique. Aminitio Fati oko situé na kada IDPS. Il est le président de tout le monde, la parti politique union. Mais nako anticiper nous parce que pour parler les alliés, président Koyamba ba représentant ba étudiant okoyo ka ba décision nini o mokonza ko. Parce qu'on a bien informé, mais même sur ça nous kuna ba informer qui est yambo. Toyebi ba mécanisme nyonso banane bazana simaka ja makambo wana. C'est l'FCC. Ah, papa. Incapacité na bino FCC. Incapacité na bino FCC. Oh là. Ndeko. Il faut que makambo le kanaka da inikin. Na lobi ezali ndeko Thomas Luwaka. Ndeye mutu au cerveau monteur. Parce que ba mondi ke oyo Fati azali ko sala. Ah 2023 likama ezali. Boyebi ke bauti kozwa décision na conseil des ministres pour na kokisa bato ya frais académique soki na dans mon mémoire malamu balba classe de recrutement c'est 162 000 francs congolais on les va appliquer yango tio ka susuke makambo ko mata mais nyoso wana pona nini. Il faut bloquer le président de la République pour que les étudiants soient inaye. Ndeli Kambo. Ndeli Kambo ya mwana. Mwana mobali o makanisi ezali ebele ya kitoko. Soki ya bimisi yango, il faut que chaque fois soki ya bimisi yango, biso to intégrer yango na application nango. Voilà mission ya FCC. Maintenant si bango ke bazo kosa. Tozali na ba élément ya biso oyo ya ba beret noir baza kopesa biso ba information nyonso za koleka na bakanyaka oyo etambolaki mpona mobulu wana esalema toza nango kanyaka etamboli mpona mobulu esalema. Oui abakobozana te ngai moko nazalaki parmi donc ba comité d'encadrement ya ba étudiant na ISA nayebi yango nayebi makambo nini esalemaka. Donc l'événement tango esalemaka mbongo etambolaka butu na nzela ya ministre de l'intérieur estudiantine toyebi mais tolobi boye merci na baétudiant na bamessage oyo botindelaki biso mpona koloba ke ata basali bongo tokoyina président de la république te banane basali bino nde bozokoka te. Non, donc aujourd'hui je peux dire que Félix a tué banda azokoka kosunga bana wana te puisque le gouvernement oyo elongoli bana wana na campus eza gouvernement ya Félix. Quelle histoire oyo de pesa zosalela biso na mboka lelo. Tolobi boye olobi yango très bien. D'abord il faut que même sous Kabila on n'a jamais binga na batu na campus bongo. Mbalebele kutu natama Kabila kutu koloba te. Na ba on balongo na ba binga na bango boy. Oui. Ba kota kutu ba viola même ti ba jeune fille kuna na kampa. Ah wana makambo yo ya kala yo yebite. Na yebi kolinga ko yango yo tozomona. Manda ya liboso ya Félix. Manda tombo tuna bulu yeke na mo. Le président azalaki libanda ya ville ya mboka. Ya mboka ifoko tambuto. Okola azongi. Libanda zaki na mwanda bamoni na mwanda na kilote. Na lobi boy. Azosa la sport. Epekissamité. Ah, ça la sport. Epekissamité le président aussi a un droit. Oui. Il y a quoi entretenir les autres naé. Complètement forme. Alors tolobi boy. Le président de la République a quitté makambo et salemaki azaki au courant mais avec la décision dans musika te. Il faut aya à vivre. A toko ya maba étudiant. Bokoyoka. Kobimisa o babimisi ba étudiant et bandi le lote. Même Nathan Mobutu.
bêtise babimisa bango toujours mais lolenge ya kobimisa ya motema mabe nde tozo koboya problème ezali ke il faut baétudiant bayina mokonzi ya mboka mpona koloba ke voilà mokonzi ya mboka nde apesi ordre wana non ezali nde ministre oyo Thomas Luwaka moto ya nyamu je connais comment détruire le Congo. Ah bon? Je connais comment haïr Tshisekedi, de faire haïr Tshisekedi devant son peuple. Ndeye mutu azali kolamba makambo nyonso zo komona wana. Makambo mibale asuka. Ndeko nasi sana likambo ya ba étudiant. Siango wana. Tolobike non papa. Ezali eloko oyo ena osala biso nyonso pasi po tolengaki mpe nzela wana toyebi ndenge nini baninga baza kosouffrir. Yango tolobi na ba étudiant bavanda kimia boza tranquille. Mokonzi ya mboka azali kozwa décision boza kozonga. Bato zo kosenga na général Kanyama, général Kasongo. Papa, yo zali koloba ke ozo ko utiliser ba arme, ba munitions métal létal. Mais boni ba étudier ba zoki. To moni ke ba balle wana na ba balle réel. Yo monité ba étudiant pe bazo ba policier, ba policier na bazana. Non, étudiant azali sans défense, azali cas de légitime défense. Étudiant lorsque bozui manduki ya l'état oyo fallait ko boma batu ya na est kuna banguna ya mboka bozo ko étudiant contre peuple biso to boyi. Merci. Puisque tu as parlé de l'est du pays, puisque c'est ndebisika il fallait que to kwela ya ngwana. To moni na fête ya mariage ya James Kabarebe ndeko Vital Kamerhe a payé 30 ngombe. Yo le bini ba tout monde c'est polémique on est-ce que pour place vraiment comme on mabeza ndeko nako koloba eloko moko polémique on etambola ki na cité et to mekaka toujours ko expliquer bato vérité et ça nini vérité problème o ezali la simple invitation o ba invité ndeko Vital Kamerhe ils ont concerné la république et dans l'invitation il y a mariage boni mboka ekota na kata makambo wana mais invitation wana ezali privé mais eza ba signification pe mususu totali ndeko Kamerhe ayebi bien oyo makambo ezoleka entre mboka na biso na James Kabarebe et surtout James Kabarebe aza na histoire moko mabe na kata mboka James Kabarebe azalaki chef d'état-major imposé par le Rwanda à travers Laurent Désiré Kabila na mboko oyo tomoni na ngambu ya ngalie makuna baozo nyonso James Kabarebe abimisaka mobulu abomisaka bato po balobi neke lelo oyo il faut bozonga na mboka na bino kaka James Kabarebe ye Kamerhe azalaka wapi mais tomoni zu Kamerhe oyo même biso moko tovandaka atako accord ya Kenya ya Nairobi ezo koboma makambo mosusu mais tozoba ke ndeko wana azalaka toujours na moi nationalité moko douteuse ezo concerné ke ngai elobama yango tomoni siko ke na kati wana alingi aloba mwa liloba bakwande babite aloba mwa na Kinyarwanda toyebi ke ndeko Kamerhe alobaka ba 4 langues nationales mais atika koza biso te kaloba Kinyarwanda tomoni ya seki pe alobi na français pe kolongola mwana ya James Kabarebe koya na ye pona kopesa ye kolakisa bangombe ngombe wana pona koloba nini ke ata bobomaka bakongolais mais bondeko na biso ekokufa te naza toujours ka moko na bino mais invitation ntango tozoloba na kati ya campus oyo bainfiltre bazali tozoloba na kati ya armée mais président mpe fo amonaka invitation ekoti na kati na ye Kamerhe ako mpe infiltré papa eza koloba ngai mundu azokoloba yango te toyoki na kati ya histoire oyo makambo moratoire nana bloka yango Kamerhe oyebi yango soki azalaki na kati ya makambo wana te akobloka yango mpo na nini bayebi yango tomoni 2023 quand même ozosoutenir ye non eza accord na bino ya Kenya papa nalobi ke accord esalemaka mpe
bakataka yango mais accord ezali ezaka ndenge to ba contrat eza contrat ezaka accord ezali lié na kati ya constitution et constitution toloba ke président de la République a des mandats et biso toko respecter kaka donc des constitutions le président a kokende tina 2028 bakopona d'abord en 2023 bakopona avec ma fiasco non fiasco président azali na bato bazofete mpona na pasi boye okoki koloba jamais mwana ya 12 mois ata na 32 ans eloko bozolinga bosala yango wana. Est-ce que vous pouvez accepter que Félix échoue déjà? Non akoéchouer te pas dans le début à mandat. Il est en train d'échouer. Non papa, dans le but il y a des choses où bino bozomona comme azokoéchouer te nakwa biso boyo soki lelo Félix alobi azoba décision impopulaire kaka bino nde bokolela tolobi boye biso bopesa président temps bokomona alobaki année 2020 ezali année action tokotala yango sans à déterminer soki action année 2020 en action liboso année action liboso en 2020 obeti lisolo ya mwana semité c'est là oui nana cité on a regardé kaka on a contacté à ba senga de que non oza moto ya BDK nana cité année 2020 eza année d'action action liboso Félix abimisi étudiant na homme bakomela la libanda année 2020 c'est une abimisi ba modèle et ça gouvernement la décision gouvernement la précipitation sans consultation voilà sans information ah c'est qu'on a mboka tokomi ce qu'on a 3 présidents tozana Félix Tshisekedi tozana Martin Fayulu pe tozana Nemwandase siko pona Nemwandase me lobine ndeko oyebike biloko musuta ngozo kolobana na itando mokimo mezo yokayo ba propose tenir oyo parce que malamu nango pa tozana pays moko ya état de droit après mission pe ba ko interpeller pona kotuna yo tirer makamwana wapi oh mais on est intimidation esengo ezali kaka poto dans mboka oyo démocratie efandi on est intimidé gars na ko intimider na zo sonde est-ce que ngane mutolo ba ke Martin Fayulu za président lui-même il dit kasi azolo bango ne mwana semi a prêté serment parce que yebi ke mboka démocratie efandi pour n'attendre Joseph Kabila avoir ça la moitié c'est qui aussi avait prêté serment chez lui lorsque Tshisekedi a prêté serment parce que na niveau ya monde bamonaki ke a reconnaître que institution mon côté akenaki ni na cour omonaki pe ke tanga prêté serment na batia ko condamner te à niveau international papa tozonga na likambo lobi ne mwana semi oyebi à des fois ndeko Joseph Kabila moi dictature on va ndeko utiliser ça pe mo malamu on comprend le parrain na bino po ndeko wana mwana semi azali mutu oyo azali na parti politique azali chef ya ba milice oyo tobengi bato ya BDK azali faute de trouble mais ndeko wana bakangaki ye boyebi yango akimaka sali mon général dans les Kanyama lolenge opération etizaki pona mutu wana abimaki lokola mutu ono ne me tuez pas Kanyama kangaka ye so azaki na bakisi ya solo pourquoi bunganga na ndako te Kanyama zoka lokola mwana muke lelo mutu awuti na prison démocratie esali ke fati abimisa ye ndeko wana asotoprogramme oui peut-être ezali faiblesse ya démocratie mais pas besoin de que mibeko ezali parce que mutu wana so otali ye boye totali na place oyo ye asotoprogramaki bakomi kowela mikona mutu asimbelaki ye atanga bino ata na problème omatali on a problème mutu oui yo mutu omibengi ozali président de la république obandi kowela na mutu asimbeli yo miko oh bakomi kowela eza susu lolenge ya un chef de l'état te eza susu ya un homme d'état te mais na kati ya kosotoprogramme na ye namoni atangi kombo ya mboka moko eza koexiste te
à s'autoprogrammer dans la République fédérale. Il y a un problème. Pourquoi Azali Bongo? Pour tant que vous avez dit est-ce que vous avez dit que vous avez s'autoprogrammé président de la République démocratique du Congo? Dans s'autoprogrammé dans la République fédérale. Et dans les temps que vous avez les contrefaits et punis. Infraction, il y a un mot qui est dans la fois congolaise, c'est $10. Attends, il y a un contrefaçon d'atteinte. Il y a un moment où il y a un peu de Gazali. Donc, à dire qu'on s'autoprogramme dans la République démocratique du Congo, mais donc ensemble de vie dans la mathématique. Voilà, vous avez compris, nous sommes arrivés à la fin de l'émission Naviso. Merci à mon équipe technique. Merci. Merci Ndeko. Merci beaucoup. Nzambe Abatila toujours bis. Merci, à très bientôt. Audio